biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele Kata yokela boyinga mamo Kata yasala tonyokwani Kombo ya mayoyo ezali ndenga yiboyindo Kata kimaku yolobi nini Mbote na bandeko balandi nyonso baye balandaka émission bokoko ya bayindo oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu. Ya solo bandeko tokutani lisusu ndenge tumesana kokutana na masolo na biso po tolobela maezali koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo oyo bakoko na biso babengaki Congo. Congo avec K, ndenge tobenga Congo oyo basalaka bilanga, donc bakoko na biso bayebaki ko yeba ko sosola likambo oyo etali bakombo pambate boyebi ke Nzambe oyo akeli likolo na se yende mutu apesi bakoko na biso mayele pe apesaki bango mayele ya koyeba kopesa biloko nyonso bakombo. Bazamba nyonso tomonaka oyo ezali na Afrique to na biso na Royaume ya Congo to na Congo démocratique bandeko na nga foto oyebaka yango bakoko na biso bato bapesi biloko nyonso banzete nyonso ezali na zamba bango bato bapesi yango bakombo banyama nyonso bakoko na biso bato bapesi yango bakombo yango moni ngai ndeko na bino Kongo Alenga na yaka ko honore bakoko na ngai oyo tobengi bankulu oyo Nzambe atendelaki biso bakoko na ngai oyo basalaki bolamu po te biso lelo to héritier mabele oyo Nzambe apesaka bango ezali mabele pe ya biso yango wana bandeko vraiment ngai nayaka pona ko yeba ko kumisa bango bandeko na ngai mai pe ndenge moko bambisi nyonso zali na mai bakoko na biso bato bapesi yango bakombo yango bomoni bandeko na oyo tobenge spiritualité Nzambe ayebaki korevele kati na bakoko na biso amonisaka bango eloko nyonso oyo asali na mokili ndenge nini bango bakoki kohonore yango pe koyeba yango yango bandeko na ngai lelo namemeli bino masolo elengi pe masolo ya mawa boyebeke lelo ezali mokolo ya yenga mokolo oyo bato bakovandaka mingi na ndako bato bavandaka mingi na ndako donc ezali mokolo oyo biso nyonso to se meditaka mingi na tata Nzambe pamba te journée dimanche ezali mindele bato basali calendrier na bango na ndenge na bango yango batie lelo dimanche mokolo oyo biso bato toyeba na kokumisa Nzambe mais bato na bato bazali na lolenge na bango soko oke na Israël kuna bango ezalaka samedi oyo babengi journée ya sabata soko oke na bayuda ndenge wana nde nalobi kasi soko okei epai ya babouddhiste bango mpe kuna baza na mokolo na bango ndenge moko mpe bamusulman ezali vendredi mais biso ba-africain oyo tobenge ba-noir africain lokola tobungisa mayele oyo bakoko na biso basalelaki tolingi bango lisusu te tolingi mpe kohonore bango te bandeko tokoma kolanda oyo mindele bamemela biso eske ezali ya malamu to ezali ya mabe tokoma komituna eske tozali na nzela ya malamu to tozali na nzela ya mabe
yango bandeko na ngai nasengi tata Nzambe azala na contrôle ya émission oyo ndenge nga nasalaka ya bokoko bayindo mpo nabelelaka mfumu Kimbangu mpe nabelelaka bato bazali na nsima mama Kimba Vita bakoko na biso bakoko Nzinga oyo wana azali mwana oyo azali ko hériter la reine Nzinga oyo azalaki reine na kati ya royaume ya Congo mpe nabosani te na bapoliticien na biso mibale Mbuta Lumumba mpe na Mbuta Kasavubu pamba te bazali besprit bazali milimo oyo eyaki kati na mabele ya Congo yango wana bandeko na ngai nasengaka na mfumu Kimbangu oyo azali bongo molobeli na biso mpe mobikisi na biso ye nde azala na contrôle ya émission bokoka bayindo pamba te ye mutu apesaki ngai ndengisa ya kosalaka émission oyo ezalaki na révélation na ye yango ngai nazwaka po te nasalaka émission bokoko ya bayindo ye mutu aye koyebisa nga 3 fois alobi na ngai il faut salaka émission olobelaka mabele ya bakoko yango nga ndeko na bino nazwa révélation oyo na mfumu Kimbangu ye moko ba émission ezalaka nango ebele mais soko omoni nga natelemelaka émission bokoko bayindo bandeko ezali na tina po te ya solo namonaka bato mingi surtout na génération na ngai bato mingi balingi bokoko te bato mingi bazali kofinga bokoko mpe bakoko na biso ntango ozofinga bokoko yebaka ke oza kofinga mpe bokoko na bino pamba te yo oza kofinga bakoko na yo donc bokoko na yo oza koignore yango bandeko naza fier elamba nalati ezali bongo mama na biso Jeannette Africa mwasi ya Serge Kusanika Jeannette Africa soki bolingi bomona yango azali kosala bilamba ebele so bokoti na YouTube na ye na Jeannette Africa bokomona bamodele ebele ya biso baafricain yango wana baémission mingi bana komona na bana kolata mingi biloka bokoko na biso ndenge chemise oyo nalati ezali elamba liputa na biso il faut kovalorize bokoko na biso donc mikolo koya mpe bomona banzambala vraiment en tout cas bandeko na ngai olimbisi naza en direct donc bandeko na ngai bolimbisa numéro ya telefone ekotaki ngai donc bandeko elamba oyo chez Jeannette Africa na kati ya YouTube bokomona bamodele ya bilamba oyo azali kosala ya ndenge na ndenge ya basi mpe ya mibali tosala fierté ya biso bayindo ya bandeko na biso oyo bazali kosala to valoriser mpe bango lelo tokosolola makambo oyo ezali koleka na mboka na biso mboka ya Congo boyebi ke mboka na biso mboka ya Congo oyo tobengi Congo ya bakoko na biso bandeko makambo ebele ezali koleka kuna ezali penza ya malamu te bato mingi baza ko se plaindre balobi me yango mboka na biso likambo nini yango lelo mokola yenga na memeli bino émission oyo titre oyo ezali pona nini tous les tribus na kati ya Congo bazali komona pasi ba tribu nyonso toza na plus de 400 et quelques dialectes toza na baluba bayombe basakata besingombe batetela balu banyanga donc baekolo ebele oyo tobengi baswahili de tout ça en général baswahili bakote ya Kivu mpe bakote ya Shaba kuna na Katanga na Lubumbashi bandeko bangala bamongo bambunza bazali kasi ya solo biso nyonso na Congo tribu nyonso tozali na pasi toza na pasi banda de génération tozali na pasi wana ti lelo bato mingi baza komituna ndenge nini
pasi wana ezali kosila te. Pasi wana ezali kaka ko continue. Yango bandeko na ngai ndeko na bino na ye koyebisa bino ke pasi wana mpona nini eza kosila te. Pasi wana ezali kosila te. Ya solo bandeko na ngai merci bandeko. Bolimbisi trop distrait toyebi te téléphone bandeko bazali ko benga biso penza na ndenge kosakana te, mais lokola tozali live tozali en pleine émission moya koyamba bango ezali penza te na kobenga bango soki émission esili pamba te émission ya lelo ya bokoka bayindo ya dimanche nasalaka yango kaka ngai moko nakotisaka bato te po te ya solo nazala concentré na masolo oyo Saint-Esprit tobengi Molimo Santu eyaka kokota kati na ngai pe kati na bayo baza kolanda ngai. Nzamba pambola bino esika bozali vraiment en tout cas ezali masolo na biso ya mboka na biso. Bandeko na ngai masolo ya lelo tokosola masolo pourquoi les tribus congolais nyonso surtout tozali na souffrance. Pona nini tozali konyokwama. Bandeko boyebi ke ya solo soki bomolinga na tse ba photo ya ba tata oyo pe na ba mama na biso pe na koko na biso Fumuki Mbangu pe ba mama ki pa vita bazali ba koko ya ba koko na biso pamba te tokobenga ngo ba mama kaka mama ki pa vita mais bazali ba koko parce que tango bango ba botamaka biso to botamaka te. Mama nzinga tanga botamaka ngai ko na yebite soki na koya mais tata nzambe ayebaki ke na koya pamba te na mokili ya molimo toyebaka ndenge tozongaka bato bakende na mokili ya molimo bazongaka kaka. Soki totali tous les continents oyo ezali bongo na kati ya mokili, le seul continent oyo ezali na pasi oyo ezali konyokwama oyo bazali ko se retrouver te ezali kaka biso bayindo. Biso kaka bayindo bato tozali konyokwama. Misusu bazali komipesa bapesi faute na bapoliticien, mosusu bapesi faute na makambo donc bato congolais surtout biso ba congolais to interprétaka makambo na lolenge na biso. Bandeko na ngai ba chinois ba asiatique ba oya miso mike lelo likambo tali pasi elobelaka bango lisusu te. Ba se retrouver basilisa pasi na bango moko. Basilisa pasi ndenge nini bango moko babundi bitumba po basilisa pasi ba reconnaître bakoko na bango. Bamoni ke non pasi eleki il faut tozongela bato oyo bazwaki mabele oyo baboti biso basali biso toya ko héritier mabele oyo tomeka kotuna bango mpona nini biso tozali konyokwama mpona nini race euti pa mosusu eya kodomine biso na mabele oyo bino bopesaki biso oyo botikelaki biso. Tango ba retourne bakoko na bango bayebisi bango lolenge nini bakoki kosala po te pasi na bango esila. Défense nini oyo bakoki kosala po te ya solo base défendre na munguna oyo ayaki ko détruire bango spirituellement pe physiquement. Bandeko na ngai baasiatique basalaki oyo ndenge bakoko na bango bayebisaka bango pe nzambe asungaki bango ti lelo
bango wana bandeko na ngai pasi na nzala esila pa na bango se retrouva. Barabi pe lolenge moko bango pe banyokwamaki bazongi na nzela bakoko na bango oyo libota ya Ismaël mwana oyo Abraham abotaka na Agar. À partir ya mwana wana bango to bengi bandibu bazali makila na biso bayindo bana wana bameti wana bango wana babotani bakomi lelo banation minene bakomi kokela bakomi kosala makambo bakomi kosala pe pasi lelo omona pa na bango équilibre ezali bato tobengi bajuif bango pe po pasi esila epai na bango bakimaka bamboka na bango bayaka na baeurope awa baye kokonza Europe kasi ntango Hitler adominaki akangi bango abandi koboma bango lokola bapanzanaki basali oyo tobengi contre-attaque baye koboma Hitler. Bajuif bazongisaki bango na Israël na 1951 50 à 51 kasi lelo nation tobengi Israël oyo esalami na 1950 ou 49 sur 50 bandeko koma grande nation. Bajuif bazongela bokoko na bango pe bakoko na bango bapesi bango mayele ndenge nini bakoko se défendre. Lelo bazonga ndenge bakoma ndenge bazali baeuropéen pe lolenge moko bango pe banyokwamaka ti tonyokolaka bango biso bayindo po bazalaki bawombo epai na biso na Égypte oyo tobengi Ekipata. Mais lelo baeuropéen base retrouva po nini bazongela balandela bokoko na bango oyo tobengi ya baroi Salomo David Joseph baza bakoko na bango. Donc bazongela bokoko na bango base retrouva bapesi bango mayele ya kokela bapesi bango mayele nyonso tu ndenge bakoki kobatela bamboka baterritoire na bango. Kasi biso lelo bandeko na ngai bayindo et surtout royaume ya Congo oyo ezali le plus puissant royaume oyo ewutaki na Égypte ekatisaki eye bato mosusu bakatisi banzela Soudan kaka bomonaka baegyptien mosusu bawuta kuna bayaki baya na nzela Congo. Toza ebele banation ebele ezaka na Congo wana ezaka nation moko te yango tomoni toza batribi ebele na pays na Afrique mobimba toleki plus de 466 400 combien tozali de tribus touta Soudan touta epai na epai ba oyo bayaka na royaume ya Congo bango wana tobengi ba Congo batikala nango mosusu batikala na Gabon mosusu bakenda kuna basala Congo Brazzaville mosusu bango wana basala Angola pe Cameroun. Kasi lelo bandeko na ngai pasi oyo biso tozali komona na Congo ezali nini? Bandeko soki totali ba continent nyonso tu na monde ba asiatique ti lelo oyo toza koloba na bino naza koyebisa bino ngandeko na bino Congo alenga bandeko bofongola matoi bandeko nyonso balandaka émission bokoko bayindo lelo ndenge naza koyebisa bino ba asiatique bandibu ba européen oyo tobengi ba occidentaux
baselebraka makambo nyonso ya berere basale mpe ya bakoko na bango. Basoda basengaka bolimbisi ti lelo eza na journée na bango soki na zi baoyebi soki wi basoda baselebraka messe moko to eza date moko eza kaka mpona bango basoda basengaka bolimbisi na peuple mpe na mabe nyonso bango basala epai ya bandeko bakoko na bango wana. Baeuropéen mpe ezali bandibu mpe basengaka bakendaka na bamoske basalaka yango. Ya solo bandeko na ngai bandeko balandaka emission bokoko ya bayindo. Emission oyo ezali mpona kofungola biso misu to comprendre matoi na biso efungwama biso bakongolais tozali bateti bakongolais tozali mitema ya malamu te. Lelo mokolo ya yenga tala groupe ya batu bakei kosambela. Me bandeko na ngai na koyebisa bino losambo oyo bato bakei kosambela lelo eza nango ekoti awa ebimi awa. Boyokani na bakongolais ezali te. Boyokani na biso bayindo ezali te. Tolingani te. Yango boni toza komonaka pasi. Jamais mokolo moko tosenga bolimbisi na batu oyo batumbaka mama Kimpavita. Mundele te mutachaki bakoni. Mundele te. Mundele azotinda batu mwindu. Zwa bakoni wana banzete wana cha yango wana. Ale bo cha ye bo tumbaye. Mama Kimpavita aza kolela na mundele te aza kolela na batu mwindu wana. Nzambe tata limbisa bango. Bayebi makambo bazali kosala te. Bayebi te batu oyo bazali kotinda bango. Eloko nini baye koluka na mabele na bango. Mama Kimpavita azika moto. Aza kozika tango aziki amonika alinga kata esprit na ye ekimi na moto moto epanzani. Miracle de Dieu. Amata likolo bamoni mutu aza komata likolo. Moto emati likolo. Mama Kimpavita akenda. Milimo ya batu oyo batumbaka moto wana. Batu wana babotaka bana na bango, bazalaka na bandeko na bango. Bandeko na babota de génération. Masumu na bango mabe oyo bango basalaka batumba mama Kimpavita. Basengela ngo bolimbisi. Ti lelo eloko te. C'est la malédiction. Mama Mafuta, prophétesse. Lelo sur hotel na Congo, batumusu babengi kimbangu prophète. Likambo te eza problème te, boko bengi prophète to mama Kimpavita prophétesse. Mais soki nzambe atindeli bino prophète, il faut vous reconnaître. Il faut vous reconnaître. Soki atindeli bino prophétesse, il faut vous reconnaître. Toza na mboka mobo eza na Asie. Bakumisaka mwasi moko kombo mboka moto ekimi ngai. Bango mwasi wana aza mutu mususu epai na bango. Même na ba Inde basi mususu baza ba noraka bango na bikeko mususu. Donc ba stati bato basala yango po bakendaka toujours kofuka mawana. Bandeko na ngai mama Mafuta yekuta yaka liboso ya mama Kimpavita. Asala ba miracle na ndenge na ndenge. Ateya aloba makambo ya ndenge na ndenge. Bakata ye mutu. Banani bakata mutu? Batu mwindu, bakongolais. Bakongolais batu bakata ye mutu, mama Mafuta.
mutu wana ntango noir congolais wana ntango aza kokata mama mafuta mutu aza kosepela tobomi ye oye koderange biso akati mutu nzoto ya mama mafuta na esprit na ye emonana lisusu te ekenda ebunga miracle de Dieu mpona biso bayindo kasi ya solo bandeko na ngai milimo ya moto ekataki mutu ya mama mafuta bato nyonso bazalaki wana bazalaki kodirige bayindo wana mundele azotinda bango mundele aza kose sauve ye aza kotinda mpo ayebi ke aseloigne na masumu ya mutu ya bato yo nde kata asala yango me ye atikali ntango yo kosala yango ye ayebi ke ye mpo areni na ye me yo mo mutu okende koboma ndeko na yo bandeko na ngai bayindo bakongolais ti lelo milimo ya bato wana oyo basalaki makambo wana mpa mama mafuta basenga bolimbisi mpe te ti lelo kombo ya mfumuki mbangu ezalaki ntango ya mama mafuta ntango ya mama nzinga oyo apesaka kombo ya Congo ntango ya reine nzinga oyo asimbaki royaume ya Congo mwana mwasi oyo abundaka bitumba ye wana reine nzinga oyo abundaki bitumba abundi na bana mibali ye na cheval blanc na bataillon na ye aza kobunda me suka nango batraître baye kotrahir mama nzinga bakongolais mpo nini mwana mwasi te akoki kodirige biso lelo tosuka wapi me kombo ya Congo mindele bayebi ke kombo ezali puissant yango balingaka te lettre K wana ekomama ndenge baalema babengaka yango na ba hollandais Congo na baflama Congo ndenge appellation ya bakoko na biso Congo donc faut okoma wana avec pardon lettre K c'est la puissance ya appellation wana biso bana bakongolais il faut to gangaka na kombo wana ya Congo yango ezali puissance ya mboka na biso ntango toza koloba Congo oleke tolobaka Congo songo to Congo donc eza na signification te mfumuki mbangu aye koya na 1887 kombo ezalaki fula mwana kimbangu eye kokoma réalité en personne aye na kati ya mabele ya Congo tala génération ya ba 1400 1500 1600 bamama kipaveta bayaki bamama mafuta bazalaki na ba 1500 bandeko na ngai bato bakufi baroi nzinga nkuvu baoyo baboma ye kaka batraître baroi nzinga nkuvu bato baboma ye ezali neve na ye mpo azwa bokonzi mindele bahonora ye bazwa nzoto na ye so mpe nini batia kuna na Vatican soki wapi traître na famille mite ya mabe mfumuki mbangu aye na 1921 abandi kosala makamusi ya ndenge na ndenge kolamusa bibembe kobikisa bamaladi kotelemisa bakoka komonisa baye bamonaka te bakufaka misu bababa balobaki bato ya ndenge na ndenge Afrique eninganaki Afrique centrale eninganaki mokili mobimba kombo ya kimbangu mindele awa bazosala ba réunion mpona mfumuki mbangu mindele bazosangana ti bakenda kosangana na Berlin kombo ya mfumuki mbangu na kati na 1885 bayebaki ke
tokeba mutu moko azali koya étoile montante ezali koya na Afrique centrale tokeba tango Fumuki Mbangu ayaki comprendre que ezali babandi koluka ye bandeko nanga banani basalaki complot oyo batindaki bango bakanga mpe kobeta Fumuki Mbangu bafimbu ntango nyonso biso kaka bakongolais bayindo bakongolais bayindo Fumuki Mbangu ava bakanga ye bayebanso balandaka émission bokoka bayindo nzambe apambola bino mbote na papa Serge Kosanika esika ozali nabosani te bambuta nyonso to papa César Ngina Mawu bambote mingi nabosani te mama na biso Marianne Maya na mboka ya Kongo na Kinshasa mbote na yo mama esika ozali bandeko Fumuki Mbangu avant bakanga ye apekisaki kindoki po akomprenaki ke mindele ntango bayaki na 1400 wana 82 eloko mosusu mindele balengaki badétruire te kolongola biso bonzambe batu ebele oyo tobengi bapaster bayaka kocontredire biso bato toujours kondimela bakoko mpona koloba ke bonzambe nini wana bakoko na biso bazali kobelela kasi lelo na bango bapaster oyo lelo bake koteya dimanche na baeglize na bato bakendaka eglize te bandeko Kongo eza kobonga kaka te kosala na mabe eza kaka na kati ya baeglize bapaster baza kosumuka baza kosala kaka mabe bapaster bandimi baza kosala kaka mabe donc bandeko na ngai bonzambe oyo balongolaki biso na mindele ezali parce que biso bayindo avant mondele aya tozalaki directement na liaison direct na tata nzambe napesi bino endakisa na biloko nyonso nzambe apesaka mayele na bakoko na biso mondele te moto aye kolakisa biso ke tobenga ndunda oyo kombo bitekuteku to pondu to fumbwa to wangila to madesu ezalaki bakoko na biso donc bayebaki ndenge ya kosolola na tata nzambe na lolenge na bango pamba te moto nyonso na mokili azali na code na ye ndenge alingi kokota po asolola na tata nzambe ndenge bakoko bayebisi biso po solola na tata nzambe il faut ozala na concentration po code na yo wana ozalaka nango code wana directement ekota ndenge tokotaka na Facebook soko ofongoli code te bandeko na nga okokota na Facebook na yo te mutu asala Facebook tomonaka ye kaka ndenge wana me bandeko aza mutu ya mokili ya molimo ayebi ke soko okoti na code na Facebook directement okoti directement na kati ya Facebook okomomona biloko na yo eza na kati mais soko obeti code te okokotaka te okokota te na Facebook na ye ndenge moko moto so aza na telefone na ye atie code na ye bandeko po okota na telefone na ye il faut beta code wana to bakoko na biso bazalaka mpe na bakode na bango soki olingo kota ndenge bango balobaki soki olingo kota directement na lezo na tata nzambe il faut ozala na code ntango code wana directement ekoti nzambe directement aza kati na ye donc mindele bayebeke bayindo bazalaki na babiloko wana alors faut kolongola bango yango biso topesa bango oyo ya biso soki babeti code na biso nzambe akoyokelaka bango te nzambe na bango abatie biso na liaison
na esprit oyo bango baza kolobaka esprit moko ya nzambe nzoka nde ezali esprit po edétruire biso yango moni biso bayindo tozalaka ata tobeti code tokotaka directement epai ya satana nzambe ya mabe tokobonga te bachino balongwa deja na code na bango oyo ya mindele bamemelaka bango babima na code wana c'est un canadien auto koloba yango tant que bayindo bako comprendre code na bango te esili na bango ti de génération de 100 billiards des années bayindo bako koka kobonga te bako zalaka na se ya baoccidentaux parce que baoccidentaux ba changer bango code moi bazala so na liaison na tata nzambe ezali te babungisa biso yango 4 siècles lelo toza na 5e siècle oyo ya colonisation esclavagisme tokobonga te donc bapasser na biso baza ya kobunga bakomprenaka te eloko nini babengi bokoko eloko nini babengi bonzambe oyo ya bakoko na biso na ye paser abunga parce que code na ye eza susu te ntango azobeta code oyo azosambela wana eloko te mboka na ye ozalaka na pasi mutu mosusu akocontredire alobi te bongo biso tosambelaka to nzambe apesaka biso me nzambe akopesa na ntango moko boye biso tozali na Europe depuis biso toya na Europe awa moto azwaka mangoya azwaka yango kaka soko ozwaka vie sociale oyo bando ozwa yango kaka ozwa yango kaka atozokele mosala te bakofuta yo pasi na poto nzala ezalaka te soki na Corée du Sud okomonaka bato baviva kitoko Chine bato baviva kitoko lelo Inde ekomi bango bazodevelope barabi bango wana bakatar ezalaka ndenge nini me bacomprendre bazonga na kode na bango babima na kode oyo baoccidentaux bamemela bango Dubai bato bazokende kuna lelo bazalaka ndenge nini bakompona makambo ebele bakomi koinvente soki bozonga na kode na bino bokosala bainvention bokoyeba ndenge ya kose défendre basetre na bino nzambe na bino akopesa bino mayele ya kosala biloko nyonso po ye moko nzambe atie mabele wana atondisi biloko ndenge nini biso bayindo to bakongolais biloko nzambe atieli biso na mabele tokoka kosalela yango te parce que towana code isu te liaison na ye moko tata nzambe na basetre na biso eza te moyen tobonga ezali te bandeko fumuki mbangu waye kocomprendre ke il faut botika kindoki mutema ya mabe bafamille bokomi kosala na mabe aye koloba ke non batu nyonso na tongo na butu ntango balomuki na tongo alobi abengisi batu abi batu nyonso soko moni noko na yo te mama leki na yo tata mwasi na yo koko na yo tata na yo to mama na yo to leki to yaya na yo bolanda ngai bandeko na ngai batu balanda fumuki mbangu sima bazolanda ye na sima wana ta bazolanda ye baye komona ye ti aza komema bango nzela nini nzela ya zamba amemi bango nzela ya zamba na kati ya zamba wana batala botala groupe ya batu ebele bandeko na ngai batu ebele mitakala batu nyonso mama papa noko koko leki na ngai yaya semeki na ngai bokilo bandeko bango nyonso soni bakangi babolumbu na bango
Fumukimbangu la bibo moni bande kona bino to moni bango ja tata. Oyebi ke Fumukimbangu tango la ba benga ngunza. Mpeve po mpeve wana bomona ka mpeva longo bandeko église oyo bomona ka mpeva longo eza ndenge bakoko na biso bane ko sambela. Ndenge lelo bakoma okritika ngona ba passer na kamwa. Eza ndenge ya bakoko na biso po bango nzambe azali ko se révéler na bango basambela ka ndenge wana. Fumukimbangu bane ko sauter azo sambela pe azo sauter donc azo tombo makolo azo tombo malikolo. Asambeli ayebisi bato wana botika kindoki botika kosala na mabe basalaka bato mabe na ndenge ya kosakana te kokanga bachance ya bato na bafamille oyo kaka o noko o mama leki na yo mutaka ndenge lelo tokoma omona oyo tobengaka kindoki ya sa conscience ya ezanga ntina bandeko nanga mundele soki akei kozwa kisi na ye kisi wana fo pesa ye mbongo ifo akoma pena oyo ye alingi asala fo akoma yango me kasi biso na Congo to na Afrique soki moto akei kosala moto mabe me aza ne ka pauvre tikali ka pauvre eloko te aza kaka ndenge azali bongo Fumukimbangu apekisaki yango bato nyonso oyo tokotika boyebi ke nzambe soki apekisa eloko akoboma bato te alabi na bato bino nyonso tu ale bopesa bango bilamba bapesa bango bilamba asambeli mpo na bango bato wana bazongaki na bandako kasi bato wana batikaka kindoki te bakontinuaka yango ndenge lelo toza komona bato mosusu aye alobi naye kotika kindoki na ngai na kosalela yango lisusu te nzoka nde akosi bino aye kotika yango na lokuta akokontinue na ye donc en résumé bandeko na ngai émission ya lelo pasi oyo biso toza komona na tribi na batribi nyonso na Congo pasi toza komona nzala biloko ezali te ya kolia bandeko na ngai ezali bamabe oyo nyonso bakoko oyo baboti biso lelo nde toza génération ya lelo bakoko na biso wana basala mabe basenga bolimbisi te na kati ya bakoko na biso baza mpe na bana bapaster na kati ya bakoko na biso baza na bana bapoliticien oyo basalaka mabe botala bapoliticien to baprésident oyo bazoleka na Congo bapoliticien nyonso to oyo bazokodirige Congo mobimba botala bakoko na bango bokomona ke bango mpe baza na kati babomaka bato basala bato mabe bozonga na bapaster bokomona ke bapaster mingi baza na Congo kindoki misusu euti na bafamille na bango bapapa na bango bapesi bango yango bakoko na bango babombami na nzela ya nsima ya Jésus Christ parce que eza eutaki depuis bancêtre na biso oyo basalaka mabe na bamama kipavita oyo basalaka mabe na bamama mafuta na bamama nzinga bato wana nyonso tu bango bato bazali kosala mabe wana ti lelo bato basalaka mabe na président Kasavubu nani Mobutu bapapa Tshisekedi bagroupe na bango nyonso tu wana bango bato basalaka président Mbutalu Kasavubu na Mbutalu Mumba mabe mindele bautiliza bango bomoni te mindele baza libre balakisi pena lino tala moi c'est moi qui a arraché ngam mais banani bakanga Lumumba Congolais banani baboyaka Kasavubu azwa traitement pour voyager aya kozwa traitement na pototo na Afrique du Sud Congolais ministre intérêt ezaki
papa na biso oyo tobengi Tshisekedi wa Mulumba na ba groupe na bango nyonso tu oyo basalaka MPR bango wana bato basalaka kasavubu mabe ba nani baza ba congolais milimo ya bato basalaka papa kasavubu mabe bana na bango est-ce que bakosala malamu bakosala malamu te bato basalaka lumumba mabe bana na bango bakosala malamu te po baza na esprit wana ya mabe satanique oyo ekotela bango milimo ya mabe ezali kati na bango bato basalaka fumuki mbango mabe ezali ba congolais milimo wana ekontinuaka eza kokontinue lokola basengaka bolimbisi te bandeko na ngai tokozalaka na pasi mama Kibavita ti azomata likolo na moto bandeko na ngai nzoto na ye bamonaki eza kozika me molimo moto emataki na moto wana ntango aza kokende bato basalaki yango bakozala na bénédiction te bakozala na malédiction siko bato wana bana na bango bakolakisa bana na bango mabe oyo ndenge bango bazali kosala ndoki soki aza ndoki akolinga na bana nyonso aza kobota alakisa mwana moko to bana mibale kindoki na ye po etikala héritage yango bandeko biso bakongolais toza kosala na mabe boyokani ezali te biso na biso koyinana kobomana congolais ayinaka ndeko na ye mpo na likambo ezanga nango ntina ayini ye kaka omona kaka ayini ye alingi ye lisusu te nalingaka ye te daye kongo alenga yanga baemission na ye kuna nalingaka yango te daye kutu ndenge eza wana papa Serge Kosandika bapolitike na ye wana nalingaka yango te donc bandeko na ngai eloko namemelaki bino mokolo ya lelo yango wana mokolo ayenga pasi na biso bakongolais ezali kaka biso moko tanke tokokontinue kaka na bato basalaka bato mabe kala na bakoko na biso bana na bango héritage wana ezali ya famille bazali koherite yango bakobanda oyela biso kaka mabe président oyo aza na milimo ya bato ya mabe ya bakoko na ya bapapa na ye soki ndenge aza soki akufi akotikela yango mpe bana na ye akotika yango mpa ya bana na ye bato basalaka lumumba mabe bana na bango ti lelo baza kosalaka mabe ezali héritage ya mabe ya satan mundela oyo bandeko na ngai mundele oyo alakisaka lino na ye tosala recherche tokende kotala bana ya mundele wana na Belgique bokomprendre ke bana ya mundele wana baza na bango bien babelge basalaka lumumba oyo basalaka biso mabe na Congo lelo baza na bango na Louis Michel bazodirige baza na bango bien me bakoko na bango bazalaka mpe na Congo basalaka mpe mabe batindaka bango batindaka bazotinda ndenge mpe lelo tozomona président Félix bato baza kokufa na Kivu bato baza koboma Paul Kagame aza koboma bato aza kosala oyo akoki kosala ye aza koloba eloko te mpo nini aza kokontribue na bamalere wana Kabila asalaki yango Laurent Désiré Kabila ayaki amekaki amonaki ke te tomeka kozongela bokoko lokwa batimbelaki ye yango moni babomaki ye biso nde peuple congolais tosenga bolimbisi toyebisa bapeuple bapoliticien wana ke non mboka badirige yango boye te ata lelo Félix atiki bokonzi Fayilo aye azwi soki aza na milimo wana ya bato basalaka bato mabe akosala kaka mabe bandeko soki saint esprit ezokitela yo na mutu okoza na esengo nakoseka mpo bandeko mosusu bakomona makambo ozoloba ondire mutu na yo ebouge nzoka ebouge te nkolo Yesu
Tant ayaki na Israël, alobaki yango bien ke naye kolongola te makambo o Moïse to Abraham bango basalaka baye kosala continuité po bayebaki Congolais tango zokende kosambela po na nini okanisaka te ke Jésus alongolaka makambo ya oyo ya kala te epai ya bakoko na ye na mabele na ye na Israël alongolaki yango te alobi ndenge bango basalaka nga mpe na ye kocontinue les 10 commandements oyo lelo tozotanga na Bible na Égypte les 10 commandements avant kotu Israël ebotama Égypte ezalaka les 10 commandements mpe ezalaka oyo lelo tozomona kuna kutu baki na 40 commandements mikolo koya mpe tokotanga bacommandement nyonso tu na émission bokoko bayindo oyo bayindo bazalaka nango na kati ya mokili avant Jésus-Christ bakoko na biso bazalaka nango pe bakoko na biso bayaki nango na royaume ya Congo tozalaki na mibeko oyo tozalaki kotosa yango bozomona ke na royaume ya Congo koyiba ezalaki te koboma bato ezalaki te eye koya ntango bakolonize biso ale bato bakomi kobomana bakomi kosala na mabe kosambela oyo lelo ya hypocrisie bandeko bakena kosambela ya baza ba hypocrite mutu akosambela bimi akomi ofinga mutu mutu akosambela bimi akomi kolula eloko ya mutu mutu aza na kati église azolinga mwasi ya bato mwasi aye na kati église azolinga mobali ya bato mwasi aza na kati ya ndako aza kotosa mobali te mobali aza na kati ya ndako azotosa mwasi te doki poto na poto parce que toza na liaison te toyebi kokonstate toza na kode lisusu te tobunga nzela yango tosalaka mabe toyinanaka parce que kodi oyo tata nzambe apesaka na bakoko na biso mundelesi azwa yango abebisa yango bango mo bakomi kosalela yango awa na poto soko bomi mutu ndeko prison ya libela na Congo baza koboma bato baza kokata bato mitu na Kivu na Goma na Ituri na Bunia baza kotsuba bato bambeli kobimisa mitsopo ya bato kokata bana mike président de la République na biso azosala eloko te ba autorité baza kosala eloko te bato oyo baza koboma wana baza libre. C'est la malédiction. Nzambe alingi te mabele na etambola lolenge oyo Congo za kotambola. Congo c'est un pays béni. Kombo ya Congo c'est Mama Nzinga. Muto apesaka yango na tina poto tozali bana ya Nzambe. Yango tobengami Congo Nzambe. Biso nde tozali bana na ye. Akeli biso. Il faut tozala malamu na mokili. Barasi nyonso ya mindele elingi biso te. Alors, biso foto sosola. Soto sosolite, tokobanda koyina na pamba, tozosala na mabe, kotongana, koyinana. Ndeko koloba eloko malamu yo lingi yango te. Ndeko kosala makambo malamu yo lingi yango te. Tolingi kaka kigorodo, ngana za pasteur. Ki pasteur eza mabete eza malamu kozala pasteur mais okoki kobosa na kiboyo te po Nzambe apesi yo méthodologie oyo tobengi nzoto oyo biso tozali nango tala ngai ndenge nazali bakoko na ngai mpe batikaka mandefu kaka boye balumumba so tozomona bilongo nango bakati mandefu bakomi na système occidental. Omoni mama Kibavita suki na ye ya rasta depuis bakoko na biso na bamayaka na ye eza modele ya bakoko na biso lelo bato baza kolata yango baza kosalela yango suki oyo mandefu totiki boye baroi na biso bazalaki boye eza modele ya bakoko na biso kotika moustache boye kotika ndenge na tiki boye bandeko botala bafoto ya baroi nyonso na kati ya Égypte to na Soudan bokomona elongi o ndenge naza nango
ndenge mandefu na tiki ndenge baroi na biso bazalaki suki na se ntango so bakati yango penki oyo nyonso balongoli batiki awa eza modele ya bakoko na biso. Nzambe apambola bino bayebanso oyo bokolanda émission oyo sika wape kokutamela bino bopartage émission bosabone massivement na Congo Alenga TV bopartage émission botia ba j'aime na bino ba commentaire na bino émission bokoko bayindo tokolobela kaka makambo oyo Nzambe apesi biso na mabele na biso mabele ya Congo. Tata Kimbangu oyo azali esprit oyo Nzambe atindelaki biso ye azali oyo tokobosanaka ete ndenge bato nyonso tu na barace nyonso tu babosanaka baesprit na bango te biso mpe ndenge moko mingi bakoya kocontredire nga nasekaka bango. Napesi bino exemple Jésus aboyaki baancetre na ye te ti lelo Moïse bahonoraka ye bino boza kokumisa ye, Abraham boza kokumisa ye, roi Salomon boza kokumisa ye, roi David boza kokumisa ye, tokota na évangile selon Paul, selon Matthieu bozo tanga bakombo na bango, selon Jacques, Jérémie bozo kumisa bato nyonso tu. Mais soki ekomi kaka ke tolo bakomba Kimbangu bolingi te. Mama Kipavita bato akala, mama Futa bakombo wana kala, Mbuta Lumumba, Mbuta Kasavubu basalaka nini, Koko Machwa bolingi te. Bakomini nyonso tozala yango na kati ya Kinshasa, mais bato wana bakomini bomonaka wana eza bakombo bakoko na biso bazalaki baesprit bakoko Bandalungwa, bakoko Masina Kimbantseke, bato wana nyonso tu bandeko bazalaki bato bazalaki bakoko bankulu na biso tolingi bango te. Tolingi tomona ke non boulevard Léopold balabala oyo Albert soki Albert soki nini bango na biso tolingi. Aliénation wana tolongola yango. Kende na Chine okomona bango kuna balabala na bango na bakwe nyonso tu quartier oyo komona ya bakoko na bango pe baza kohonore yango baza kobongisa yango kitoko na autorité na bango parce que autorité basi bazonga na code. Biso na Congo il faut ba politicien congolais bazonga na code, bazongela bonzambe ya solo ya bakoko na bango directement code wana ta baza na liaison na tata Nzambe. Nzambe akopesa bango mayele bakokutana na ba scientifique po tosala tokela pe biloko na biso ba docteur oyo lelo bozoyekola ba classe ya mindele ba docteur nyonso tu bakoyeba ndenge nini bakoki kosala mpona kobikisa bato. Mayele ezali ebele bapiki me wana bakoki kotikaka bango te, fo kozwa bango kokotisa bango na science koyekusa bango mpe kolakisa bango minoko na biso tozali koloba mpo bavalorize yango. Toza na makambo ebele émission bokoka bayindo ozali ya bino tokolobela bino makambo ebele ebele. Nzambe apambola bino tokosukisa na nzembo oyo ya moyindo po bolanda yango boyoka ndenge bandeko na biso ya jeteki bazalaki inspiré na tata Nzambe oyo apesaki bango Mfumu Kimbangu, apesaki bango nzembo oyo po te bayindo bazonga bayebaki ye Mfumu Kimbangu, bayebaki ye Mama Kipavita, basenga bolimbisi na mabe oyo bakoko na biso wana basalaka bato Nzambe atindelaka biso. Ndenge lelo na Israël bato nyonso basengaka bolimbisi na Jésus, bato nyonso basengaka bolimbisi na roi David, na Salomon, na Abraham mpe na Moïse basenga bolimbisi. Ndenge pe basengaka bolimbisi na Mahomet. Nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya Mfumu Kimbangu botikala malamu bami na nga nyonso tu na groupe
nzamba pambola bino bo partager émission oyo po te bandeko nyonso balanda yango ezali message oyo Saint-Esprit oyo tobengi nzambe na biso akitelaki ngai mpona solo na bino mokola lelo nasengi merci na Mfumuki Mbangu oyo azwaki contrôle ya émission oyo kobanda bandeli tina suka nzambe azala na protège na ngai aprotéger ngai pe molimo santo ezala kati na ngai ebatela ngai na libota na ngai mobimba natiki molimo santo ezala na kati ya ndako na ngai oyo Saint-Esprit ebatela nzoto pe molimo na ngai na kombo na tata mwana pe molimo santo nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya Mfumuki Mbangu tokutani bongo mbala sema nde tokosolola masolo mosusu na émission Bokoko ya Bayindo botikala malamu kimia ya nzambe ezala kati na bino na mabota kimia ya nzambe ezala pe na esika nyonso yo salaka esika nyonso yo zali nzambe apambola bino matondo mingi ingeta 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 yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi awana se yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi awana se yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi nzambe alingaki yo atindi molimo santu lelo elaka ekoki akitina loposo indo okotosa lisusu nani yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi awana se yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi nzambe alingaki yo atindi molimo santu lelo elaka ekoki akitina loposo indo okotosa lisusu nani yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi awana se yo moindo nzambe alingaki yo utakala na se yo moindo loposo ya nzambe aponaki na se yo moindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi